Voilà, bonjour, bonsoir. Partout où vous êtes dans le monde, on vous salue. Que la grâce de Dieu vous localise partout où vous êtes. Pendant ce week-end, on va essayer de faire une petite analyse comme d'habitude concernant des petits buzz qui s'est passé au courant de la semaine. Le week-end, comme on a toujours le temps le week-end, on va essayer d'analyser un peu. Ensemble avec vous, comme on le fait. On a des petits buzz qui se passent dans notre communauté. Oh, il est indépendant dans la vidéo, oh, le buzz qui m'envoie, qui me donne l'envie ou qui me donne le courage de venir me mettre devant vous et faire une petite analyse. Et Ali buzz et il y a t-shirt et à Kofi Olomide. Kofi Olomide a la t-shirt moko oyo et ça li vraiment buzz dans la communauté nabiso. Ba komi ce qui Dolce Kababa. Olé à Dolce Cabana. Voilà. J'ai vraiment beaucoup réfléchi concernant ces petits soucis. Oh, bah, tu penses pas, mon yango vraiment souci, hein. Pour n'en avoir des soucis, mon roi mouké. Bah, tu vas saluer yango vraiment ma vidéo. Il y a certaines personnes qui se permettent même kokende na boutique. Il y a Dolce Cabana pour na kotu na soki Dolce Kababa ezalaka. Et moi, parfois, et puis ça a une réflexion. Et on a parfois, pour nous discuter ensemble. Moi, je me dis, comment et pourquoi tu as un niveau wana? Alati t-shirt naie, bakomi Dolce Kababa. Je ne refuse pas, c'est une star, c'est une star de notre communauté. Nous sommes salaka et intéressés à bateau. Mais parfois, nous, la communauté, ma communauté, parfois, tu es trop loin. Tokenda trop loin, to bosani ke mutuwana o tolingi, tozo blessé, c'est notre star. Et puis, exacte que parce que aza star que aza sou mutute, aza na mute mais ça la capacité et mona eo capacité. C'est notre star, aza na makila na mai na katianzoto ayo kapepasi. Mais parfois, franchement, ezan ba bezi mususu le kaka na communauté nanga et ça et puis ça nga ba réflexion parfois. Moi je dis mais pourquoi on part trop loin comme ça? Aza quand même ndeko na biso. Aza start to boite babiloko oya bango bazo sala etindaka epesaka ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ba youtuber na ba youtubeuse epesa bango ba sujet au salela par exemple ba analyse na bango ba vidéo na bango po ba tia na ba site na bango. Mais quand même tous la kanaba limite parce que on dit ce qui est loko est sous la limite té beaucoup mo kende nango ti na lifo bo elo onyoso ça fait parfois mal parce que toutes ces stars là baza ba star na biso et puis to bosa la kelo moko baza na makila na mai ce qui to koma kende makana makamuna bango ti et comme ça bango na ke pe mapenzi silie eza mabe parce que a occupé ko piquer crise akei occupé ko piquer crise akei et là comment on a compris ezala makabango tout ça la kango mingi na ba star na biso oyo baza penza déjà reconnu et ce qui to lokoti likamba mutu moko o ayebani et ça la ka penza ke neti oya Kofi Dolce Cabana et puis na t-shirt ne ba komi Dolce Kababa mutu je ne sais pas botuni batuna e balobi no ezalaka yemoko soki yemoko Kofi abisibino ke ezalaka eza marque ti boko mana niveau bo kende ti na maison ya Dolce Kababa na Dolce Cabana kotu na soki bazaka na Dolce Kababa. Moi je me demande est-ce que bato basala rabiloko wana bazane loko mususu o salate bazaka occupé parce que moi la semaine na ebite soki muto occupé sanga devoir wana kenda kendo luka elamba mutu mususu alati kandi ngena lati blouse nanga awa mutu rosette mususu alati blouse na ye ngasko na ke koluka blouse wana ke dotala soki penze eza Versace. Allô? C'est que nazane eloko ko sala te to vraiment ezala running. Moi je me pose cette question parfois. Bande konanga to bosa na eloko moko moni ba star na biso wana. Baza bato. Baza na mitema lokola biso. Mutu lokola Kofi parfois nga na yokela reina mawa. Azaka Kofi e moko te na ezala fali, ezala feregola. So bato balokoti likambo na bango. O mona penza ti tozo linga soki ti ba kufa. Ti mutu akufa non.
Beaucoup qui ont et puis on s'amuse sur ça et tout ça, on laisse tomber. Parce que même les critiques, ceux qui vont commencer à critiquer et tout, analyser sans amour. Analyse sans amour à la personne. Oh, ça, l'analyse. Et comme haine. Or, la haine, et ça, la canane, yo mutuku, tozana haine, d'abord, passi. Et puis, ezo sa, oyebi pe passi, ni ezo pe sa mutuana, oh, ezo sa, le laye, ba analyse, oh, yako komi sa mutu tina niveau zero, tibo, kende na ba maison, ba tumsu, ba se permetta, ki na mona yango na YouTube, na biso ya communauté, ba se permetta, kende tina maison, na boutique, ya dos kabana, kokendo tout, na soki dos kababa ezali. Et ça me dérange parfois. Dans le lobby, mais pour un toko makati na ba niveau, na baza quand même bastar na biso. Biso il faut to lakisa bango bolingo. Yango monaka toko makana niveau toko mo lo baza ba agressif. Oh baza ba agressif ba mi kanisela ka oh kanisi soki azani ni po ye kofia mo kanisa azana nani. Parce que au moni po mutu azongisa bolingo ezakana par rapport à bolingo yozo pesa ye. L'air biso to opesa bango bolingo mon côté. Ezala kako critiquer, ezala kako landela makamna bango tina suka. On dirait to comme à niveau on dirait to linga to baby sa tina carrière na bango to kota katina ba vie privée na bango. Et puis vous attendez que batuana au retour ba pesa bino bolingo non. Parce que omoni bolingo na respect ezala ke lo moko réciproque. Yo pesa mutu respect pesa e bolingo mona mutu na pe akozong selo bolingo. To pesa kabastar na biso ya communauté na biso. To pesa bango bolingo te. To pesa ka bango respecté. Parce que ezate que soki osali analyse ndo manke mutu respecté. Mais ndenge ozo kendele nango, ndenge ozo loba ekotinda batumsusu ba manke mutu wana respect. Batumsusu ba peut-être considérer par rapport parce que bon baby média influence kama kambo ebele par rapport na ba dire na yo bato balanda ki yo moi respect peut-être muke bazala ke pa ya star na bango wana émission na bango wana esili. Alors les mutu wana moni ko zo sili c'est ba respect na ye vis-à-vis na toute la communauté akobanda pe ko pesa lisusu bango respecter. Yango mona katoko maka ba niveau ba mission na biso ba respectaka batute ba mission na biso baza ba engra ba mission na biso baza la lofundu bazala kana kingai balinga ko ba mimona ondire baza soki loko nini parce que moi j'ai l'impression que par rapport na oyo ba santa ka biso to pesa ka bango t-shirt ya Kofi wana bakoma dos kabana bakoma dos kababa. Est-ce que ça nous fait avancer à quoi? Ça nous donne quoi? Ezo pesa nini na communauté. Eza ya ye. Ala tango ya dos kabana. Ala tango ya dos kababa. Ce qui est vrai, Kofi azana incapable te ya komi sombela t-shirt ya dos kabana. Aza incapable te ya kosombango. Obiso soto yebi ke Kofi akokipe kosomba dos kabana. Et ce qui a sa mise to a sepeli na ati ados kababa. Est-ce que zelo ko batuboko landela ti bokende na maison ya dos kabana bokende kotuna soki bazote kape dos kababa tout ça des trucs comme ça. Et ça lokola to koma ko landela ba vie ya bastar na biso na niveau moko boeke et tindaka moi ba respecter pe lisusu biso ezati. Parce que ndenge na lobaki respect za la réciproque. Le roseau la kisanga respecté. En tout cas, ça impossible gana pesa yo respect. Même tout le monde, même na bana nandako, zona bana non na kati andako. Si tu cries souvent sur les enfants, ce que finga kabango bazoba, ce qui banini. Maman, to papa nanga, moi na wana tôt ou tard, ako finga yo. Ako zone solo même ma fingo finga kaye. Et puis tu vas voir que cet enfant là, azalaka penza na bolingo na ba parate, azalaka tout le temps na position ya défense. Azo luka se défendre à chaque fois. Ata utika musalo koti nanda ko zo pese bonjour normal. Bonjour. Omonaka bonjour. Comment répondre on a kanda. Oko tourne oza kanda toni. Parce que ayebi e pa na yo eloko malamu e bimate. Donc azo position moko bo position ya défense. Donc à chaque fois soki ozo ata soki ko bengi e kaka. Lisette
azo répondre déjà na défense. Au moins, tam sozo répondre nid. Pourquoi? Parce que ayebi ke epa na yo eloko malamu yo akate. Epa na yo ezala kaka opesi mbwambo aboyi. Epa na yo mama ozalaka soki ozo benga ye obengela keka po ofinga ye po to otuna ye bayebi singa ozonga ki teler ozala ki wapi. Donc akoma na position ya défense na kati ya ndako. Yango textuellement pe na ba star na biso. Eza ka ba star bango mote na ba pasteur na lubaka bato bayebani na communauté na biso. To memaka likambo na bango ti na lifobo à chaque fois et à chaque moment. Et c'est ce qui fait que bango balakisaka sous bolingote pas biso. Ba comment na ba position na bango ya défense. Soki mto abimi kaka ayebiki ayebani muke ayebiki o awa na koti déjà na mondo yo awa ezali mafinga. Awa ezali soki na sali ka mwa dega muke bako bimisanga libanda. Muto akobomba nga azate. Donc akokoma déjà na position na ye moko boye. Oye kotina tokomo lo babaza bateti balinga kolakisa batu nini. Pourquoi? Parce que bazo linga ba se défendre bakomi déjà na position moko boye ya ko se défendre. Pourquoi to minimiser ka makambo ya bastar na bisote ya communauté na biso congolaise? Pourquoi to zoa ka makambo susu ka lokola blague pe boseki na bino pe botiki bosali ba vidéo ya ko seka botiki. Ketina niveau, moi ce qui m'a étonné dans tout ça, qu'il y a les gens qui sont permis, ils se sont permis d'aller même ti ababimisi makolo na banda kuna bango baketi na maison ya Dos Kabana pour que do tout na ceux qui Dos Kababeza. Vous croyez ceux qui Kofi amoni wana? Ata ceux qui zelo connaît trika qui ceux qui to yebite baswa la ki yango na ngwanzu tout ça là. Lera komona bozo keneti bongo. Bokanisi mutwana akopesa bolingo lobite. To akopesa eloko ya malamu te. Omoni nasala raso ino tala ba interview ya ba star na biso bango nyonso en général. Ti sa ke bakendaka na position ya défense. Bazaka na défensif. Bango tout. Bazaka na défensif. Surtout Kofi soki olandi ba interview belé ya Kofi. To batolo bango kutu mingi ke ya se plaignaka kaka se plaignaka kaka ye kaka ne balingati. Akoma na ba blessure moko boye elongola ye na posa ya ko partager na biso ba bata ya bonheur na ye. Akoma na position moko ka ya défensif. Donc ce qui va pesi micro po alo baba tipile micro kanenge micro na ngeza liboso na ngaboe po na ye azu occasion ya ko essayer ko se défendre parce que ayebi aloba mabe aloba malamu muto ako betele maboko ako zalate dans notre communauté. Donc dès qu'il est devant un journaliste, il trouve l'occasion pour se défendre. Pour na komi lobela et puis ko se plaindre. Pourquoi? Parce que to blaki saka bango bolingote. T-shirt wana nga dérangeant ki ngate eza ya yet. Eza ndenge na za wana lati blouse na nga o. So na bisbino eza Versace. Pourquoi vous kende ko vérifier yango? Eza la Versace, eza la Versace c'était eza yanga. Na pesi yo yango te. Donc to comment parfois to l'exaka to sotaka na ba borne quoi, to l'exaka parfois. Tika mutra muto a gardé bande na ye, on avance ensemble et puis au moins mutra muto za na joie de vivre quoi avec l'autre. Mais na communauté na biso congolaise et comment surtout na solo babato ba yebani likambo na bango et ça la ka ba base surtout muto lokola Kofi apesa nga parfois na mawa. Il n'a pas demandé à être là où il est. Il est arrivé là-bas. Eza produit fruit ya musala. C'est ce qui a fait que to yebaye. Pendant to botami to koli to bina musique ya Kofi. Pourquoi? Parce que a développé une stratégie moko boy o etindaka ezala te ka musique ya kala, ba musique ya bazaiko na musique ya kala te. Ya ye ezalaka Nata nyoso temps réel, ezalaka na génération nyoso. Pourquoi? Parce que a développé stratégie na moko boy.
Mais est-il que pour azalaka na actualité tout le temps que tout commissariat lokola moi étranger moi ko boye na communauté moi parfois ça me fait mal surtout na Kofi. C'est quelqu'un nous les Congolais on doit être fiers de ces messieurs là. Parce que Azan a tête bien faite. Il a une tête bien faite oyo. Donc à se développer ka atika la ka jamais na sima. A essayer de faire travailler mutu na ye pour azala na kati actualité pour avancer na génération. Parents na biso ba bina musique ya Kofi, biso to bina ba musique ya Kofi, bana biso bazo bina musique ya Kofi lelo. Donc c'est quelque chose à encourager quoi. À 60, c'est pas 62 ou 64 ans que Kofi aza, batu ba lobela kaye lelo na ba génération il y a lelo. Donc, il y a un travail derrière tout ça là. Pour que à ma place, dès que c'est que Moussala les alliés, c'est que Asala comme ça là. Je tenais vraiment à partager ça na batu oh bako zwa libaku yako ta la vidéo oyo. Nazo yeba nega formulaire yako formulaire yangote biloko no lingana loba, mais j'ai l'impression que batu oyo baza vraiment nandimite ke nazanga moko oyo to linga kate ke to tiaka ba star na biso mal à l'aise. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont aussi de la même avis que moi que to pesa ka bango espace na bango to garda ka band o ko ça ba analyse o ko lo ba pona musicien mais eza la pona ko blesser te parce que l'era l'attaque Dolce Kababa na yewana. Moi, je ne pense pas que, à part Dolce Kababa, likolo ya t-shirt, on a limité que bakoma ki ma finga ki ba touté. Donc, à l'attaque na t-shirt na ye, eza ko finga mutute. Ata soki basali yango na ngwanzu, eza ko finga mutute. Alati na ye nini na ye, t-shirt na ye, eza ya ye. Mais bien sûr, comme c'est une star de notre communauté, on peut parler de ça. Mais pas jusqu'à niveau il y a quelqu'un de blessé moninga. Et puis c'est pas pour la première fois. Et puis il n'est pas la seule personne. Oyo akwe la ka. Oyo star ya mboka na biso oyo akwe la makana ba biloko ya bongo ke batu penza bazolinga ba kotiti na ba vie privée bazolinga penza ba diminuer mutu ango. Mutu asi atomboli mutu bobengi déjà star ya communauté. Donc aza déjà mutu oyo aza étoile, aza déjà bozo tale déjà likolo. Donc bo pese to sala ka pe fort to pesa ka bango pe moi respect wana to ko sala ba analyse to ki ko loba sur bango mais avec un peu d'amour quoi sans exagérer mais parfois vraiment nous débordons parfois vis-à-vis ya ba star ya communauté na biso. Nous vivons dans ces pays de blancs to yebike to ko ta ka pe na ba YouTube ya na bango babiloko pe lokola oyo ya Kofi to moni wana ya marque moko boye ba pesi ya ole Dolce Kababa ba komena Dolce Kababa babiloko bongo pe le karape na ba communauté to vandi mais okomona ke bazolo belango na moi amour na kati parce que bayebi ki aza star na bango bazolo bango na moi avec amour tu sais na muto azolo banayo avec amour même si azo pesa yo conseil et kokota yo kutu bien ko le kamuto azoloba azolinga a détruire sikoyo na carrière na yo parce que tokenda parfois trop loin tina niveau ya kokende ko vérifier na ba maison ya Dolce Kababa soki baza na Dolce Kababa c'est déjà aller trop loin et babiloko wana na esala nga passé parce que bande koko comme na ba niveau ya ba Kofi ya ba Wera ya ba Fali eza blague te. Eza blague te. Et eza ka fruit ya musala. Parce que to yebi na Congo wana. Congo kuto eza pépinière ya ba musicien. Ba musicien baza plein. Pépinière ya ba musicien Congo. Mais pourquoi bango nyoso bakoma na niveau bakoma ba étoile te? Bakoma ka ba étoile parce que eza na no destiné na bango. Et puis dede ezali musala. Babosa ka tellement dire. Moninga si a bossé a komi niveau moko boyebo komo benga ye star. Bato so bakoma ko tala ye likolo. Mais
mutu moko siko abimika wana po yeka po musicien wana ka alati t-shirt moko bakomi Dolce Kababa olia Dolce Gabbana. Ale bolingi siko bo kitisa star na bino na bo kitisa likolo kuna azali bo comme c'est tina se na makolo na bino. Juste po alati tricot moko boye. Oyo bakomi Dolce Kababa olia Dolce Gabbana, et puis il a insisté que eza nango marque. Oh, nous tous nous savons que soki Kofi alingi alata vrai Dolce Gabbana azangi mbongo sombango te. Moi j'étais na lo bango souvent nazaki na kendeki ngwanzu pono kendo talaka babiloko wana ya osombi mwa eloko moko ya marque na Europe awa. Ok nango na ngwanzu ofutika izine babimisele yango 10,000 pièces. Ka mbongo na yo. Osombi blouson ya Burberry par exemple. Ok nango na ngwanzu opesi na izine opesi bakoyebisa moyena monta songolo mpakala opesi no mbongo. Olingi to bimiselango combien de pièces? 100 pièces, 1000 pièces. Babimiselio. Et puis au côté lango ekozala penza textuellement. Mais tellement police ekoma kolandela bango makasi pona biloko wana ba komo sala ndenge nini. Olea koma Burberry. Olea koma par exemple Adidas. Akokoma Adidada. Lere bakangi biloko wana na frontière akoloba te. Ngana sa nanga Adidas te, mais omona penza même échantillon. Omona penza même modèle. Mais combo ba baby si moi place moko bo toyebi biloko wana biso nyonso. Mais pourquoi ya Kofi et bimisi lokola bimi loko problème ya grave. Batu balobeli batu baketi na meso ya Dolce Gabbana ko tuna. Est-ce que bimisi marque mso Dolce Gabbana? Moi je me demande parfois pourquoi toza na bolingote. Ti pourquoi to koma kuna? To kipe ko sala ngolo la blague quand to se kita la Kofi ya salibo to sala ngo ba analyse ya likolo to tiki et puis esili on parle avec amour et puis to sukisi to sala ngolo la humour ndenge na mona kaneti ba alma awa soki star na bango sali eloko moko bo mona ba sala ngo ba analyse lokola humour ba sala ngo lokola humour neti boye mutu so akolata ne par exemple Dolce Kadada alati yango pe akomo loba o yanga pe eza nango pe marque. Mais et puis ça passe, les gens rigolent, c'est tout. Mais ya biso tina niveau batu bakende tina mezo ya Dolce Gabbana na boutique kotuna, est-ce que boza marque mso ça c'est allé trop loin. Ça allait vraiment trop loin. Na habité ba musicien wana bande konanga eza pamba te ba koma ba star. Ndenge na lobaki awa tantôt. Congo ezali pépinière ya ba musicien, ezali pépinière ya ba pasteur, ezali pépinière ya ba chantre. Mais ceux qui ont moni mutu moko akomi na niveau bokomo tala likolo, ne mutu lo atolokwa ba Kofi wana. Il faut quand même moi minimum ya respect. Moi je dis ça souvent parce que derrière mutu wana il y a un boulot qui se fait tous les jours pour que akoma na niveau wana. Parce que pour bima na monde na bangwana c'est pas de la blague. Na lo baka ba star nyoso a monde. Pour mutu bima aza la star ya communauté na ye, ezala ka fruit ya musala. Alors to lukakate ke to kutaka makasi na kati na bango, na kati ya ba misala na bango pour to koisa bango. Parce qu'il y a des gens qui tombent et puis bon moni penza abungi hein. Donc azalaki star la communauté mais tellement batu ba côté li efiti o mona pe mutu ango abungi. Bazalaka pe. O mona penza abungi bobo sanie. Donc tout ça là vraiment effort, tout critique à bango vraiment avec un peu d'amour. Pour ceux qui n'attendent net makambo batu balobelaka fait rigola. Parfois tu lis des commentaires, tu te dis quoi? Mais pourquoi tu n'as pas niveau oyo? Parce que ata o jalousie ndenge nini o koma place wana te. Parce que modèle ya bosaka yo peut-être o bosa bongo te. Ata soki yo bimi pe star o kozwa place na yete. Alors to critique à bango quand même mais avec un peu d'amour quoi. Parce que parfois on exagère, on part trop loin. J'ai l'impression que tokenda vraiment parfois trop loin. Na ba star na bisona. Donc basala effort koza la place bazali to pesa ka bango moi respect parce que to linga ka ba musique na bango bo ba pressure ka to linga ka ba maté na bango
ba oyo ba yembaka to linga ba musique na bango bo ba sala ba théâtre to linga ba théâtre wana to zala ka pe fier na bango alors to pesa ka pe to lakisa ka pe moi bolingo ngo ndambu to zong sela ka bango pe moi ascenseur ça et ça la kinga vraiment bien te comme on a que tozo modèle to kendanga na ba star na biso surtout Kofi to me makaye penza ti tozo ti muto akufa pourquoi pona nini et comme haine et loko wana soki moni to comment bato bazo système akati na niveau wana et ça les sous tout parce qu'il y a star il faut qu'on lobela mais et comme loko la moi haine moko boza eza derrière or c'est pas bon baza bato baza na makila na mai comme je disais tantôt baza na makila na mai bayoka pe passer et ça là bango pe passe comme on a ki bato ba critiquer bango makasi et ça là passe mutroko la Kofi franchement et ça na bato mususu ki ba critiquer ba kenda ka penza ti muto akufa pourquoi parce que okozwa place à Kofi te jamais oyebi ba stratégie na asala kate po atikala na place wana azalaka. Donc, akendaka na ba génération nyonso. Akendaka na ba génération nyonso. Azana ba stratégie ne moko approprié na ye oyo etindaka atikala jamais na simate. Avansaka na ba génération nyonso. Na ba génération nyonso. Juste pourquoi? Parce qu'il y a un boulot. Il y a musala o asala kapo akoma wana. Alors, pona ko luka ko kwisa eti na ba niveau parfois to kendaka na bango eza vraiment bien te. Pour faire les analyses, pour faire les émissions na ndenge ya net moi humour ça la bien mais ceux qui to comme na ba niveau to kendaka na bango parfois on appelle ça mususu bazo finga faliti na niveau moko boye na ko tanga na ba para ba kufa donc parfois moi je me dis hein mais faut ya sali kakeza parce que aza musicien parce que azo yemba kaka mabe na ye yango wana parce que azo yemba nde komi ke akoma na niveau ke batu baza ko komis ko finga eti na niveau wana parfois to dozaka mke to dozaka vraiment baza ba star na biso to lingaka bango mais po bazo la biso ascenseur il faut biso to lakisa bango na no bolingo on peut critiquer c'est pas mauvais mais to kendaka penza nango ndenge to kendela penza te to kendana nango parfois trop loin soki tozo sala ba émission et puis tozo gardaka pe ba bande tozo avec moi respect respect quoi c'est oyebi ki aza star na biso do cause la place o azali eza blague et puis Dédé aza quand même père ya famille aza pe na bana ba kota pe na ba YouTube ba comme déjà mikolo de ba discussion surtout sur la kango pe na avec modération si je peux dire ça parfois on part trop loin ala dit polo na ba komi dos kababa bako mango dos kabana aope siyo ya ngote na CP ya dos kababa bakomi pe injirte mais pourquoi ko finga ti na niveau 0 pourquoi et ça la penza bien te makambo wana parfois moi vraiment je me suis dit le week-end comme la semaine j'ai pas toujours le temps je travaille je me suis dit le week-end vraiment je vais essayer de faire une petite analyse sur ça pour essayer de dire quand même que na bato bako koya na vidéo oyo ke to omoni po batu ba linga fo oye bana ko linga batu to lingana t-shirt na ye wana ekoki ko tinda te ke YouTube penza ziki batu tout ba comme lobela ngo petit na niveau bazo ke no vérifier na ba maison et sali propreté beze mususu euti koleka awa kaka po atanga ki camera soki nini sali ba beze batu basali yango ba analyse batu ba fingi batu ba lobby n'importe quoi et sali umeli kutute alati ne ka t-shirt na ye a lobby pe na mutu elo moko mabete alati ka t-shirt est-ce que mutoko ko penza ko lobadi n'importe quoi pona yango tina ko kende ko vérifier soki réellement ezali dos kababa eza marque asika biso toyebike na ngwanzu kuna bakomo sala ba biloko wana so ba tekela ki yango ba yebisa ki bongo est-ce que lui il a le temps d'aller vérifier tout non c'est si ratinda ki batu mbongo ba yeli ba yebisi eza modèle asika alati na ye eza t-shirt na ye ce qui peut à lobby qui voilà ba ABC qui eza marque mais eza pour ceux qui total bien bango normalement mingi batinda bato ba sombela bango biloko bo ba ABC bongo alati na ye est-ce que eza eloko ya mutu il faut que no vérifier au moninga alati blouson nga ndenge naza nango awa
olobi nga na biso eza Versace olobi fona ke no vérifier ce qui Versace a komi na biloko monike et comme na ba niveau ti to ko benga ngona na ti na niveau ya ko benga to ko benga ngata jalousie et comme jalousie na haine to dozaka to moderaka parfois parce que c'est la famille quoi kokenda ka makambo te ti muto akufa te parce que si to perdre kofi lelo pona ba biloko po to kanisa kata musu esimba bango te basa bato basa na makila na mai comme je disais tantôt makambo soki pe lekeli ebele que c'est ça ba AVC to perdre ye avant na chaise roulante akoyembela biso lisusu te donc to critiquer c'est pas mauvais de critiquer to critiquer mais avec amour avec modération na comité aka na place ya muto wana ozo sa la analyse et ça la biso bien makasi parce que muto azongi saka sincère ka soki bozo pesa ye soki bo pesa ya sincère ndako zongi c'est la bino yango parce que muto apesa kaka pesa ka oyo azana ngo nzambe atuna ki Moïse tia quoi entre tes mains j'ai un bateau OK utiliser bateau wana donc pour muto apesa yo respect faut nanu yo moko ozo pesa ye alors na retour ya kozongi selo mais to linga basar na biso ba pesa biso respect ba la kisa biso bolingo ba la kisa biso soki nini ba poussa la pembeni na biso au moment biso moko toza ko éloigner bango par rapport na ba dire na biso par rapport na kozanga ko la kisa bango bolingo parce que koza la star eza blague c'est pas aussi donné à tout le monde respect ba benga balo ba respect za mutuel muto alati polo na eba komi Dort Kababa eza yaye ngako to ça n'allait même pas me déranger eza yaye eza la manaye aoki zo ngo pe lobi akabeli ngo pe mutu e bungi pe bo mona ngo lisusu te eza yaye aoki sala ngo ne loko alingi donc to finga ka bango to soki ko finga na benga ngata bongo to lobela ka bango même quand même avec un peu de modération parce que ça va les aider à nous aimer. Parce que pour muto alinga yo fa banano ke yo linga kaye. Aye ba ke o respecta kaye pe ko respecte yo. Mais biso to loko taka bango besoin dire baza bande kona biso te. Koza la star ezate ke ndoze su na mai na makila na nzoto te. Koza la star ezate ke oze su na bande kote olinga su communauté te. Balinga communauté c'est pourquoi ba c'est pour monaka butu mo ba bimisa banzembo bien poto sepela to bina. Mais ceux qui biso to kenda na bango kanenge to kenda na bango wana. Juste pour o tia ba vidéo na YouTube. Juste pour YouTube baby c'est makambo ebele ba eza tout ba vivaka na YouTube donc ye azawana aluka ka ba vidéo pour aloba aluka ba base pour mbongo ekota fin du mois. Bande kona na pesa conseil ba to na ba YouTube. Bo luka pe boza na mo misala mo boy parce que ceux que za na musala to zo zela ka mbongo ya YouTube, tu seras obligé de faire n'importe quoi. Ngana mona ngona batubele tu seras batubele na ba YouTube na biso ya communauté. Ce que aux autres ba YouTube na biso ko ba YouTube ya nani o ya sala ka ya nani o ya sala ke so le côté a vivaka na YouTube. Donc yako ako préféré afinga ta bato ki ko finga te. Même o bazata ata na niveau na yete. Afinga bangwa sala ka ba base po batu bata à la fin du mois azwa mbongo. YouTube ko za la musala na yote. YouTube eza place eza oyeko pesa moi message mais ezala place yozo o comme aux Hollandais salaire na yote parce que comme même on a niveau ce qui actualité exacte comme même on a niveau au bandi ko finga bato to yebi bato ebelo babandaka bien babanda na ba prière avant ça la vidéo na ya prier babanda ko sala ba vidéo bi mais lelo ba koma na ba niveau ba koma ko finga tout le monde parce que azoze la fin du mois azwa mbongo bande ko nanga surtout bande ko nango bazana poto to luka misala ko soko kenda ka musala et que sala ka osala ka YouTube loko la passion na yo au comment niveau finga batuti nga ko sa vidéo quand je vais parce que je ne vis pas de ça le na moniki il faut na pesa conseil na ye na pesi conseil mais soki o komisi yango musala na yo zana musala mususu te alors là tu attends que YouTube bato ba monétiser là tu attends que YouTube atie la yo bon donc soki base ezate soki news ezate okomi ko lukango na banzoto ya bato yango moni kofi atie na t-shirt na ya Dot Kababa ale bo bimiseli yango tembe bo komo kende ko lukati na ba maison ya nini pourquoi parce que à tout prix ozana besoin otia ba vidéo bato batala parce que ozana na source mususu ya mbongo te alors il faut to éviter biloko wana misala eza ebele na poto ato luka misala osala ka musala na yo ale moi YouTube no ezali kaka pona ko compléter moi YouTube no ezali kaka pona passion
mais ceux qui comme si yango nde musala yango mona bato ebele abandaka bien mais akomi na niveau bandi ko finga ka finga abatu kaka parce que il faut mbongo ekota. On doit éviter ça. Mbongo ozozwa ya kolela ya baninga eza mbongo ya bien te. Zamba lo bato ko vivre na sueur na biso. Mais ceux qui sueur na yo komi po lelisa baninga po yo ozwa mbongo akofuta ndako et komi mbongo ya malédiction. On doit éviter ça mes amis. On doit éviter ça. Baza bande ko na biso. To lakisa bango bolingo bango pe ba kolinga biso. Ezala ba musicien chrétien. Ba musicien chrétien. Ezala ba musicien mondaine ndenge to benga bango. Ezala nyoso eza musique bango nyoso baza ba star na biso. Boye ba musicien combien baza na Congo kuna ba bimate. Bango so ba bimi parce que il y a quelque chose derrière bango. Il y a un destin. Oh, la grand-mère qui a kokoma star. Et puis, il y a un boulot derrière. C'est qu'il y a Bosaka. Donc, un peu de respect, ça bien bande konangai. Voilà, merci beaucoup. Ya mouke nazala kinango pona likambo ya dose kababa ya Kofi. To respecter Kofi ko bande konanga. To respecter ka Kofi te ba misi na biso nyoso. Omona mutu mobimba chroniqueuse. To chroniqueur. A fongoli penza caméra na eka ya mouke ndenge na fongolo yango abandi na kofinga ka star moko boy ya munene. Non, on doit se faire respecter. Parce que au moins, malobe na obimisa na monoko nanga. Et que tu ne vas pas respecter nga. Et que tu ne vas pas baenga. Donc, toi, il va y avoir un bimisa. Kolinga te ke oloba n'importe quoi kaka pour fin du mois ozo 500 ya YouTube. 500 ya kolela ya baninga. Eza ya malédiction. Ya ngo mono simba kambongo ngo me o chanjara te ozala ka bongo. Projet oso lingi osale simba te. Pourquoi? Parce que ozo lia mi kolela ya baninga. Évitons to luka misala kon. Voilà ya muke na zala ki nango lelo yango wana. On doit vraiment réfléchir to mekato linga ba star na biso. Ya muke na zala ki nango lelo yango wana. Voilà, la grâce de Dieu vous localise partout où vous êtes. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et puis bon week-end à tout le monde. Bye.